Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na binene situ ba bolinga mama Eliani tu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga boza malamu. Est-ce que bola muki malamu? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimia ezali. Kolala kolamuka eza habitude d'été. Ceux qui nzamba pesi biso mpe mayabo moyeto kumisa yeto peseka merci pour obatiki biso na journée ya lelo. Toleki bango na eloko moko te yango wana ngai bino mama Eliani tu ndenge nzamba la musi biso boye na makasi nzamba pesi ngai appétit akolia yango nazolia boyebi pesa moninga appétit voilà pesa moninga appétit merci mingi na bino oyo nyonso to bolinga mama Eliani tu o bo sepelaka na mama Eliani tu o bolingaka ba émission mama Eliani tu bobaka mama Eliani tu on est ensemble tozana yo lelo lobi ti libela na libela merci mingi na bandeko na ngai eza na bato mingi na tango ya lelo na tango ya lelo na tango na minute ndenge tolobaka ke na mélange nde tobaki na minute oyo bandeko mingi baza na appétit te bandeko mingi baza na posa kolia te tona bandeko mingi baza na ba hôpitaux baza na ba maladie ndenge na ndenge toza bandeko baza na ba maison de retraite bato wana baza na besoin ya sourire baza na posa ya koseka baza na posa ya kosepela matoi na bango za na posa koyoka makambo moko ko sepelisa bango misi na bango za posa komona makambo moko ko sepelisa bango yango wana ndeko mwa bisanga mama Eliani mama mwana ngai mikolo ebele boye nazomona yo te pona nini ndenge nini nazomona yo te nazomona ka ba photo nasepelaka tango namonaka yo et surtout tango liaka nde sala yanga esengo namoni bosaki émission soso bolambi soso epa oleli soso namoni te mama soso yango wana soso lobi omoni tolambi soso na motalambi yango mama dina moda la main d'or nde nayebisaki bino yaki kotalanga ye motalambaki soso yango yomoni soso yango balambaki olobi nanga soso epesi oposa kolia molia yango to liango kaka na misu soso epesi vraiment posa ya kolia makasi mama biso alobi mama Eliani soso na liango kaka na misu siko leki yango na misu mama nga siko nazoli yango na munoko nanga koloba bo bandeko nanga soki tongo etani eke nzamba pesi opema ya bomoi tango nzamba pesi bomoi wana ezali po ovanda malamu na mokili ezali po ozala bien na baninga ndenge mama ya biso alobi mama na sepelaka tango na monaka yo ozo seka okontaminaka nga surtout so bitika soko ozo mutakanda kotala nonga te po soko otalinga okosepela no na ngai te mama Eliani to soki na yo kilika mwana mama omona nga mona lali na koseka mama lobi ke mikolo belo moninga te ya solo mama mikolo belo moninga ete mekala mingi te okozonga la kosa nini komona nga naza na nga bien mikolo uti le kata ba 2 jours ba 4 jours mama na saki émission na kanisi omona ki yango te we na saki émission omona ki ngana mimoni saki poza yo moko te bato bele ba olukanga mama Eliani tozo mono te poani votre deuxième maman azana yenzambe ya mawaza ko batela kimi ezali soso yango siko yo muto otalanga ko ya ko cha commentaire te ko zolia bona restaurant bato baliaka basolola te ta bato baliaka basolola ka botika nga na pesa ba mama na nga petio ba na posa ya kolia botika nga na moment soso yango elengi moye te mama soso yango gu soso yango ya moko elingi eza voilà ce qui tango etani nzambe apeso pema ya bomoi journée wana fait la journée mo bénéfique car rapport na ote mais pour na nzambe pour na lokumo nzambe ce qui tango etani omoni ko la mukelo ko liboso komisi nzambe opesi nzambe merci oyebisi ke ba o bazana na ba hôpitaux na liki bango ne loko moko te ba o pe basili ko kufa na liki bango ne loko moko te yo selenga ka grâce tango nzambe apeso journée boy zana maloba kitoko na munoko na yo zana maloba malamu na munoko na yo ya kolendisa batu
za maloba kitoko za na maloba malamu le kolendisa bato linga journée na yo ezala journée moko ya bien ezala journée moko ya matongi te ezala journée moko ya mafinga te ezala journée moko ya lukata mwa verset biblique yana bato mosusu bakendaka losambo basambelaka mata verset biblique na munoko eza te okoyoka ate ata bato ke bible elobi boye verset boye elobi boye azata na verset biblique te. Or, place koluka ba futilité, koluka kosala makambo oyo eza na litomba te, koluka makambo oyo ezopesa nzambe lokumu te, eloko ya malamu zalata na Biblia. Zalata na Biblia. Biblia oyo kaka la Bible. Zalata na Bible oyo. Tanga kata Bible esunga yo. Oko kata kopesa kata bato mwa verset biblique. Bato bato ata ma verset biblique na journée ote ata mutu moko ata bato mibale olia munoko lo ba kaka malobaka ya mabe bandeko okoza na kati ya train ozote ya bato lo banzambe eza malamu mingi ozata na train ote ya bato lo banzambe ozata na kati ya bus ote ya bato lo banzambe no munoko no ezala instrument moko ya destruction munoko ezaka instrument moko ya kofinga no mama ya biso abengi ngai bisinga ya bimwana ngai mikolo ebele boye nalingaka ntango otiaka so oza moto akanda kotala nonga te mpo kosepela na yo na nga te naza na posa komona yo ndenge namona ko mama na nga batela kimia ta mosu lelo nakomila kiso komona nga ta mosu lobi nakomila kiso osa nini okomona ngai nga mwana yo mama Elia nitu nazali mama na ngai kolia eza malamu me tango moto aza kolia il faut moto azala na kimia soki moto azolia aza na kimia biloko ekote bien na kati ya nzoto ekotonga pe nzoto ne malamu soki moto azolia moto na ye eza en place aza na kimia biloko ekokote na kati ya nzoto malamu biloko kokote na kati ya nzoto malamu akolia bien akozala bien mais soki moto aza na kimia te azolia biloko ezongaka na mutu olie kota na estomac ezozonga na mutu pona nini po ba problème ebele na kati ya mutu yango wana il faut pas koluka kozalaka occasion de shit ya baninga il faut pas koluka kotiaka baninga makambo na mutu eza na bato mosusu na vie baboya kimia parce que kimia mutu ye moko amipesaka kimia na ye yana bato mosusu balingaka kimia te bamipesaka kimia te sikoyo soki aza na kimia te amipesaka kimia te alingi mpe bato nyonso bazala lokola ye bazanga kimia yango wana nasepelaka mingi na paster na mwa te ya kalobi matoi na yo ezala poubelle te po eyokaka n'importe quoi kolinga te matoi no ezala poubelle soko moni mutu tongo etani abengi banda ko bisa ba n'importe quoi lobane te matoi na ngeza poubelle te po eyokaka n'importe quoi to komi na fin de l'année na fin de l'année oyo mutu na mutu ana ndenge na zo tambola mutu na mutu otana libota na ye mutu musuta misusu milimo famille ezolanda ye ozoyeba te azoluko ba problème pour libabe ya kokwela yo bandi ko faut ça très attention il faut ko yeba ko éviter ba problème il faut ko éviter ba problème na ndenge vraiment ya maximum lobi pardon likambo boy lobi pardon oyo te awate ko yeba ko kima makambo fin de l'année eza makambo ebele mama biso benga kinga bisinga mwana ngana linga ko mingi basuka mbula boeza makambo ebele to uti mboka to uti bipai mutu na mutu azana ndenge libota na ye mutu na mutu azana bilakeli ya libota na ye mama il faut ko keba il faut ko sala ka attention ngana linga kata on sebe mission na kolamba na linga ko pesa biso mateya na linga ka surtout tango lia ka ningo ba pesa moninga petit kolia na pesa nga pa petit mama le zo petit na yangwana ngayo nazolia mama ngayo nazolia lo songeza moko mama ngai lo so moko mama bali baba kuja nkuipa kolia za bien mais faut ça na kimia oza kimia te molia malamu ezate finyango mama soko lingwe ba valera kolia koto hôpital soko ba valera kolia zala malade ndoko ba valera kolia
bolingo 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 bandeko mtazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki mtazangi bolingo akomona nzambe te bolingo ezaka na misala ezaka na maloba te. Même dans les gars, mon père, l'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Quand l'osso non lien na soso obandeko. Boye bi batu boni ba na posa, ba lia takaka lutu mo ka boye. Mo fourchette ka mo boye. Ekote na munoko. Baza ebele azulu kata lutu moko adeta lutu mi balé à l'osso. Mais pour motoli ata lutu moko to mi balé, il faut azana kimia. So muto azana kimia te, azana bonne santé te, moyen alia malamu ezate. Yango wana conseil gratuit. Na batu o basisa batu kimia, faut ko tika bizali aussi sa batu kimia. Tikela muto kimia na ye, muto azana kimia. Azanga te loko akolia, mais azala na kimia. Kimia eleki nyonso ya mokili na valeur. Kimia oyo eleki nyonso na valeur. Bonne santé oyo eleki nyonso na valeur. Parce que kokoza na nyonso, la reine d'Angleterre atiki Chanel ya vrai, atiki Gucci ya vrai, atiki Versace ya vrai, oyo balobi ya vrai. La reine atiki. Et bongo biso ba oyo ya miniato na miniato. Miniato na miniato. Nzela a Chine 10 kilo ekiti, 10 kilo ekiti, 10 kilo ekiti. Ndeto tout est la tolo. Oh, la reine d'Angleterre tiki ya vrai. Bongo ba biso oyo ba etozanga ba moyen o. Lelo nyama longa to otika. Eza ngota toza lo mona kimia. To tiko be témoignage ya malamu, to tiko be réputation ya malamu. Ndenge Jésus Christ Nazareth aloba, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Kimia eleki nyonso na vie ya lelo. So za kimia te okokolia loso te. Soko za na kimia atozangi loso oyo omeli mai okolala pongi lokola bébé okolala na yo bien. Conseil gratuit. Kozala na molimo destruction te. Luka kimia na mutu nyonso. Pesa kimia na mutu nyonso. Eza important. Mama langa omoni nga yo na leloso. Na contaminer pe yo zo petit na kombo ya Yesu. Lia. Nga mwana kala to komona na kobando sabe émission nga ndenge na sala ka mama oya kolamba ndengo lingaka kolia yango na lie olinga mona ngani tana lia McDo kala tema lia ya makasi omona ngana ke vanda kuna na McDo na kindolia po appétit oyo za nango te ozo appétit. Nzambe abatela bandeko nyonso bazana ba hôpitaux babeli babika na kombo ya Yesu Masia. Nzambe abatela batu nyonso bazana ba hôpitaux bayo bazana ba maladie ndenge na ndenge nzamba batela esika nyonso batu nyonso bazana problème à santé nzamba zana bango nzamba batela bana na nyonso baye bazangi pe kimia bozwa kimia na kombo na Yesu pona lelo tosuki wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu adubariki tata nzambe kala sako mna nzamba ni beshaneni bana betu bons. Bisous, bye bye.